pourquoi qui moté mamabe entre artistes. Moi je me dis ce qui écoute bino na bino qui moté mamabe zali bon bino na ba musicien kasi c'est quoi capable ba musicien pour nous commander au partage la scène bolingo ezate tango ko sali kam o yebi ke ezo simba na ngote la monde de choses à faire basala nini bati kaka sona sa réaction les andeni e moto mi tara pe na place ba tout to mi tara pe na place ba yo mto lingo mi bimisa mo santu yo ba français ba loba me 22 mots que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas hein? Akende après so akenda ki yo lingo gagner ni o lingo ga pour nous déjà perdre temps sous to banda ko aider yo ça fait mal. Je me pose des questions. Pourquoi on a procès à une négociation ça et ça et artistes qui mobilisés. Or, selon Badir, il y a président Massoum à l'époque Ezalaki président c'est ça qui est na ANTPCT. Mais comme Azaki artiste et comédien, artiste qui mobilisé na Likambwango. Na procès à une Joël Barezo. Parquet à Sosa na Kasavubu. Na mona bandeko balosanjo artiste ya groupe Joël Barezo artiste comédien nyonso bazaki na liloba moko voilà tout dans ce intervention dina lobaki ya ndeko oyo balobaki ke yemta ki opesa mai polika mama yango papa mama bat mususu bazoko na bandenge mo ya flou ya vert ezalaki na vert ezalaki na boy mayo ya romela bandeko tozala mayele faux et archi faux. Quel que soit les détails qui y avait comme non, eza la fière batouté. Eza biso bata théâtre. ozoyoka Pata yanga memoni na kopo to sala soki olinga soki yo na chef boka na te so beaucoup de placement be ngana peso mote boya. Yibisanga vérité que non donc ngana yo to banati. Mama na ngai bongola matoy o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tempo et ça la 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pour na opposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo silaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Nouvelle tendance dans vos maisons, plaisir. Et ça aura toujours belé. Na compte émission na plein des acteurs, au fait plein des acteurs. To Kabularango na mba partie belé mo mo na falon bito di présentatrice principale l'émission plein des acteurs. Et à moto za na invité na plateau. Voilà plein des acteurs simples. Pour na ba vrai bato ba comprendre déjà coutume ya masolo yo. Et à moto na star en ligne. Les rubriques moi dans la émission plein des acteurs kaka to benga bandeko bazana na niveau diaspora bandeko bazana na Angola bandeko bazana en dehors à Kinshasa place to emetaka ndé tout ça réfort yo information na bango mo baloba et il y a encore spécial plein des acteurs ngwende o ezala ngamo na plateau to ça l'analyse ensemble na bino au travers ba commentaires na bino encore une fois na petit nombote merci beaucoup na ndenge bozo continuer ko s'abonner s'il vous plaît benga ndeko benga tonto benga tantine va s'abonner pour tout matériel à musique comme ebele makasi. Alors na mayanga ni alelo ya ngwende masolo robeteze belé par rapport à nous artistes et comédiens. Je pense l'autre photo le belé qui m'a rambouya ba comédien oyo bazwa ki une partie ya ba comédien bien sûr o bazwa ki décision ya ko les kalisu na émission té malgré que ça qui médiatisé té mais
balobaka on a c'est le roi ba on a vraiment ofunda na makambu et yaki tolobaki en tout cas merci pour na commentaire na biso bandeko mingi ba réagir balobi en tout cas bata presse na place nango je pense que ba comédien mingi batela rabiso ceux qui vraiment va considérer ka ba opinion ba fanatique na bango ba royoka ba conseil ou ba fanatique ba pesa qui na je vais souligner quelque chose ce n'est pas parce que et yo kani pe déjà pana bango ba komisi pe déjà pana biso ce n'est pas parce que tout ça qui est comme sujet que tozo banga que sans bango biso pe to vivre té non yalo na moi chobo limbisa non ce n'est pas ça c'est juste parce que to faire comprendre bango que presse déjà à 4e pouvoir presse et tambola na actualité tambola na information pour preuve confinement en route chaîne morte ezaki oh bino bosa te chaîne morte za besoin na ville bosala parce que l'information atteint un hymne national au moins la caméraman on déplacer pour voir mon boy donc ça on a pour ça au sala moi clan mon boy contre presse c'est que faut en tout cas faut ça un règlement possible très solide. Voilà. Alors pour n'angwenda les autres bêtes au matangwende moi mouké vite fait pour nato clore sujet il y a on a biso fâché Kalombo parce que je vous signale qu'il a été libéré depuis il y a 2 jours. Il a été libéré mais la libération na ye bato mingi ti akota ki ti abimaki biso tono saka ba émission spéciale tono pesa ba conseil. Mais là je pense c'est ça suite et fin conclusion ya makambo na ye ceux qui te rebeta sur masolam de ko fâché Kalombo c'est que tozana ye monné na plateau mais comme conseil te pesa ki artiste mikolo na no aleka na émission te aleka na nte po ezara olobaki esimbaki ekoiko ke kotumbola lisusu ekoiko ke kosala po mon rebeta rama bako on a peine de conseiller qui je pense que à mon tayo ka conseil a aussi la conseil te pesa ki e bandeko bien ki falo mito dite yo da la muta source bien nga yamba mon côté bien mo se kala kumba 6 jours encore ya kalamu kumba 6 jours et liko nango yo ka ba to intoxiqué et mata dossier et kende boy donc il est stressé comprend en tout cas toi essayer moi qui à comprendre artiste la biso peut-être moi ba tournage peut mikolo yo mutu non evanda po obi o message na malilo bina chambre ko na chambre mais na cuisine ko na cuisine ko o kama na place na cellule mo boara yo mo na ba nkoni donc voilà alors si j'ai to bito bito masolan de ko fâcher Kalombo pourquoi parce que il est parmi ba jeunes artistes oyo ba yepe na ba fleur oyo artiste ba jeune artiste ba commis trop na mo lolendo mapeka likolo bazo comprendre te bazo respecter ba honnêteté baza ba tetu ba bazo ko déstabiliser ba couple là ba tout ça moi ba fleur wana parmi bato ba te ba minute so ba tenter ba 7 artistes o ba ça pe ba musala maman qui tourne au niveau diaspora je pense que fâché Kalombo à Rosangate mais la question se pose pourquoi qui monter mamabe entre artistes. Moi je me dis ceux qui écoutent bino na bino qui monter mamabe zali bon bino na ba musicien kasi c'est quoi capable ba musicien pour nous commander au partage la scène bolingo ezate ndeko no mo partage la scène bolingo ezate bon na so ko ina poule kasi après ma musicien c'est qu'on m'a tué mbeli or bo san ka congolais c'est ko tana likama journaliste c'est qu'on m'a tué mbeli moi poison moi boire maladie parce que na ndeko no mo ko partage la scène tam sous scène on a fait ça bino mbale pe que bien mon dimi na opena ma be mo comme la yi dans cette émission et ça n'a noté que na contre mutumo boy mununtu on respecte l'opinion mais à mon peu que la humain et ça très important quand ça la émission libozo to lobaki mwana azana kati ya dossier oyo nous a qui non dit comme jeune fille mo ka tambola ka simba qui pas de souci donc on peut pas point de vue na biso mais le roi mwana kota ki na kati tango lo balika mfo balola mo mokelo lemo et puis otalika vina opé combien de mineurs au mana bango au ba massa no ba yeba me ba fundo na l'état te combien de mineurs tango boko le kara na télévision boko sekra libanga lizu tchaku libanga lizu tchaku yo ndeko ko panzamino ko seka olingo mitya na place ya justice notre justice je pense ezalaka wana te que no yum to porter plainte y aura ande muto a raison te oko porter plainte et dossier balukeli
Tant que la justice, je pense bien Zalara, n'a qu'on se plaindre pas justice. Ne pas qu'on se plaindre pas justice, Tosukiwana. Et ça que non, voilà comme les Kamouya, justice, il faut appeler ça mon tour raison, il faut appeler ça mon tour, soit nous sommes dans la prison. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi ma conseiller à gauche, ma conseiller à droite. Et voilà. Alors pour le dossier de notre frère Fâché Kalombo, je pense que les autres en a besoin de quand même point de vue. Il y a acteur, il y a groupe de Fâché Kalombo, tant que président de Bimaki, comment est-ce que réaction de Bango Zalaki. Tous appels également intervention, il y a un écho Bimisaki que Yemutu Ataki quelque chose n'a maille. Bano c'était toujours comme Ernest P à l'Obaki. À part Ernest, tous appels intervention, il y a Yemutu Fâché Kalombo nenge à s'adresser à l'artiste comédien. Il y a un place bozo tonga, place bozo sala ba complot pour na bande on a bino ba comédien, kaka bino ne bozo bimisa ba secret bo ke no libanda. Ngana biso muto sala likambo simbiti ba sala ni, couleur ba sele. Bati kakati. Bati kaka. Tango ko sala likambo o yebi ke ezo simba na ngote. La monde de choses à faire, ba sala nini? Bati kaka. De l'intervention, il y a des artistes, il y a groupe, il y a Fâché Kalombo, nini impression à bangon ndenge président Bimi et biloro nini ba lobby et loro ni ba déplorer les artistes comédiens parce que comment il n'est qu'à des camps. Moi je me pose des questions, pourquoi Bokabouani na kata théâtre? Ata bolingo ya semblant bobana ko lobana biso na debi. Hein? Keto lingana kato zaka ini boye. Ata ya semblant wana kaka ese soutenir na kata artiste vraiment bino beauté ya rabatu. Yo mo artiste comédien o rolinga mabe ko melande ko na yo. Yo mo artiste comédien. So yi mo anwa za kuluna pesa e premier so moni asa ilo kambeba makasi o pesa premier conseil. Ayo katende comme ça deuxième fois yo mo ke ko tiki na maboko l'état ke libela. Heureusement l'état na biso pesa ka wana ka tepona mutafunda kine mtana raison te mon pesa ka e yo kiawa et pesi conseil boke ko bombisa. C'est un peu ça. En tout cas permettez-moi de saluer mes partenaires. Grâce à ma partenaire na ya atana matine ndenge n'est pas couleur basele Jack Boyer na kitaka. Couleur basele Jack Boyer à nouvelle tendance. Voilà, je salue comme ça ma partenaire Nanga. Oh, vraiment, on estime beaucoup. Là, je commence par Tété de ma copine. Tété dedans. Tété depuis la France. C'est la beauté. Nanangabe par rapport à Nyonso. Nanangabe, apparemment, il y a des différentes. Nanangabe, je te salue depuis la France. Je salue également Tchèque de Lukieta. Est-ce que couleur, tu as compris? Tu as compris ce que je dis? Tchèque de Lukieta. Il y a Penasco Majesté. Je salue le Majesté. Tchèque de Lukieta. Majesté Tchèque de Lukieta. Par rapport à Nyonso Ndenayo, Kelongo Salinga apparemment peut bien Makasi. RK de BXL, son excellence. Monsieur l'honorable René Kabasele. Je salue comme ça mon vieux Télé Tamakou, là où repose le cœur de Madame Sylvie. Pourquoi pas à Madame Mamie Kangoudi depuis la Belgique, là où repose le cœur de Tonton Yves Mbala. Ah voilà. Alors, sans plus tarder, nous avons voice, il y a des artistes et comédiens, oh, il y a groupe, il y a des Fâché Kalombo. Voilà. Apesi bango mbongo mon poué so mon bon habité sur $2000 comment mais nabi ezaki ba 5000 nabi le loso ba suki na combien pour chose aki libanda mais to bika ki apesi bango so mon boy lokola caution le ba biso caution se peut prise en charge se peut ni yango wana
te pe ko kipe na mama momentalement ndenga za na ze miti abota donc ça on est pendant que fâché azola la place ya mabe mais bandi ko mususu to ça ba musala moko yoka réaction ya bandi ko ba artiste ya groupe a fâché kalongo ya la kiki nga ina ndeni je crois que vous aurez yoka donc ça on est sozo vana maloba mam kamoni zo ila bio na matoi c'est tout penga na ngambo wana nde nazo déplorer vraiment donc poka tozo éviter peka ba mususu popo na nga penza tokoza pe tokutana batu moko pe to bunzi na bango ya po mapana za mosna omba tokutana bato betani penza makofi penza ya fo po muninga bozaka na ye boliaka na ye ezala penza kezaki pe ya solo ezala penza ki lokuta yo ko luka pe ka te ki o se poser ba question pourquoi est-ce que ko sale mabongo est-ce que muninga penza tozaka na ye toliaka na ye tokabola na ye tamso pe ye pe mtu asunga yo mais yo penza posa no ezaki pe ki fâché aki prison et puis ebele bazaki ba o bazaki ba proche ya fâché ngambe ba proche penza ya fâché o ya liaka penza na bango bayaka pika ya mobwe masa no ki sika mobwe pesa na basket no nini apesa ka bango mais bango peka nde bazaki bato ba taille fâché bango peka bato nde bazaki ki tantôt baza pour la fille ba ke ba kotse ba bilo mobwe na mutu ba yepe pang na ngambo fâché pe ba lobi bilo mobwe mais souci na bango zaki ka fâché se retrouver na prison. Pourquoi? Merci Karapo Abi. Mais to yeba ina bango to kuta atana nzela tata lipamba ka bwe mbata ozwa. Boété. Voilà. En tout cas, comprenez que Bartis c'est quand même pour ça la passion, on a donc se poser la question. Bartis c'est comme des bolingo kenda wapi. Pour misusu bagangi moi ngaza les gars moi trop dans ma parquet wanoka ngambu mususu fiston ça kenda prison kufa et ça nini. Joël Bareza kenda phénomène na dia so ba kenda esalini esala nini ndeo mobali donc yo sepela ndenge bango ba kendaka o sepela ndenge bango ba kendaka batana yo place pour sa réaction les andeni moto mitaka pe na place ba tout to mitaka pe na place ba yo mto lingo mibimisa mo santu yo ba français ba loba me 22 mots que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas Akende après soit akenda ki yo lingo gagner ni o lingo ga pour moi déjà perdre temps sous to banda ko aider yo ça fait mal. Je me pose des questions pourquoi on a procès à Ndegofiston ça et ça artiste bazaki mobilisé. Or selon va dire il y a président Massoum à l'époque ezalaki président c'est ça ezalaki net na ANTPCT mais comme azaki artiste et comédien artiste c'est bazaki mobilisé na likambo yango na procès à Ndego Joël Barezo parquet à Sosa na Kasavubu na mona bandeko ba Los Angeles artiste ya groupe Joël Barezo artiste comédien nyonso bazaki na liloba moko va trouver terrain d'attente marambo sila pour ne pas citer bandeko non parce que ça va dire mauvais souvenir d'akenda na moment on est dans la prison pour ne pas citer bandeko ba kenda tamso pe ba prison artiste comédien oh ba comédien ba se mobiliser. Pourquoi Ndeko Faché Kalombo a été, moi je vais dire, abandonné par les artistes et comédiens? Car moi, ma tête, moi, Mickey, compté. Et ça parce que génération Obolingo Zate. En tout cas, je me pose des questions. Et ça parce que génération Obolingo Zate. Oh, c'est génération, mais je ne vais pas comme ta génération. Génération Zonzing, génération YouTube. Couleur Bassel. C'est que génération on est bolingo ezate ce peut te donner la bien et arabande ko la génération na ende basu ba audace ya koleka na ba télévision se dire que ne contacter ma famille mo boye pour ba intoxiquer c'est que génération entre bango na bango ba guerre déjà ezala ya makasi na se ezata mona mwasi mais bana mibali pour na bengo ki songi couleur yango te ki songi na lingala nana problème nanga na cheke de luketa twana problème biso mbaye na cheke de luketa po yazaka ne bakota libanda majesté twana problème biso mibale mais tete yo ndoke ko betela masolo nanga na te kuna na seke no te kene boy sala e boy au moment où o ya rapport solisanga bien pourquoi bolingo ezate na kata ba comédien boy surtout la génération
surtout ya génération yo bandeko kana yo kana ba poison te bandeko kana maladi boka ma ndenge boka mi ba génération na ebité mais liko nango ba mabe e ko bumba malisute comme pina ko lakisa wana mpoasa ce que bola ba guerre ya ba musicien na comprendre pour jamais tam sous produit ma wera jiba yo beta le producteur a ça bona ndenge makasi atie montant mais bien vous obligé parce que on obligé top vision que non avant ya au salaire faut fâcher ça até t'es obligé te pour me taper bino so bambo bosa la pe ko ba one man shoté nzondi ngona ba gage singa bino so za 4 5 6 7 na table mo histoire mo tam sous 20 personnes au passage dans le baka yo na yo ngana ngato wela nini yo mukenga mnene to wela nini ça fait mal si tu me ramènes bon oyo kakata ki ba lo mabe pona et quand ça passe on redoute nango mais comment on appelle mobimba olinga azo pesa opinion mo oyo bande ko s'attendre nango te ça fait mal ça fait vraiment mal ce qu'on a lelo yo maramonde kende libo ndenge justice nan famille ndeko mwasi basali chrétien basali ko bon sens ya batna mokili ne biso ba africain to maintenant revendre na CNDT ba trouver compromis ndeko fâché azali banda pona minute yo je sais pas dans la liberté provisoire mais quand même à foutu o senga ki a futa azali banda et relations se limitent mais les connaissances restent et ça va interdire comme on a moi si wana et ça va lobiner nini mais les connaissances et puis quand même que moi moi si moi boy ana moi na chaque fin du mois tu as une bonne année moi na biso andoke bébé na biso abanoko ya koto moi si faut doit soin na e yo mto mu ta famille te hôtel lo hôtel mbongo te yo te mto futa maternité je me dis au sala peine de ko ya ndeko za de ko moi si pété voilà tout dans ce coin intervention dina lobaki ya ndeko oyo balobaki ke yemta ki opesa mai polika mama yango papa mama bat mususu bazokona bandenge mo ya flou ya vert ezalaki na vert ezalaki na boy mayo ya komela bandeko tozala mayele bandeko mza ifala nto ke tournage komela mela tende ni soif c'est komela mai ngene ka basé de Bruxelles l'excellence habite dans habitodi komela mai tede excellence non mais là déjà joyeux anniversaire d'avant parce que tobaki mois demain oyo c'est que si la anniversaire te refêtera yo ça le 28 donc tu continuera à fêter même avant anniversaire. Voilà, on va maintenant suivre l'intervention comme je disais. Ndeko mon père c'est mai apio mai. Voilà. Parce que merci vraiment non merci ils ont faux et archi faux quel que soit en détail qui y avait comme non ils ont la fière batouté ils ont biso bata théâtre parce que ngamoni na kopo to sala soki olinga soki yona chef bokanate so beaucoup de placement be ngana peso mote boya yibisanga vérité que non donc ngana yo to banati moni biso na monde théâtre to linga inte makasi la fille on a aspect que jamais que non ngam na pese mai zaki chic na mao soki mao on ba lo que non ngana pese la fille mai donc on est habité fâché kalom azat criminalité nga ko depuis na bota ma vérité na biso na bi couleur à diamba na bi couleur ya chimbo qui dans cigarette mais couleur à drogue na misto na mona te soki diamba ezaka pe drogue lani na yebi mais couleur à drogue na mona te siko no ke chira la fille drogue na mai poto gagner nini fâché kalombo akota ndaka ngangati nga vana chi aucun mali bosse za ya malosi zaki na la fille ouais pas ya ti zaki mali bosoti la fille aya awa des fois mwana batu ya mwasi izaki kaka mwa e comportement ya muki lokola aza chroniqueuse aza benna baninga na ye ameki kotalisa bango situation oyo izaki ya yena fâché so batu basa simane pour que balo non que kuluka ye fâché za bien fâché sola bien bon mobité il faut ba komisa ngo besi pour le ko essayer fâché abita ba so plus de 6 jours na parquet isa bis na bango baluka ki na internet wana ba fâché kalombo ngana vana yi azaka ranki no besi na makambo wana bando na biso
bana na biso ya poto bayoki ebele kino fâché à violer fâché nini yango esaki na biso pe bato na nsima fâché bazwi biso pe kino biso pe tokomi ba violer mais vérité eza que c'est faux et archi faux fâché atika ko violer la fille te le moto épinglé parce que fâché abiminé déjà après avoir la fille courir 2 fois. Voilà. Je pense que tu comprends moi mon qui dans qui batala biso bazaka peut-être bazaka maïle plus que biso au fait. Bazaka peut-être quoi analyser. Ce que je retenu nande quoi ou toloba. Mon père si mai. Là avec mon père si mai. Oh bat baloba que yene mtape ça qui mai. Déjà ça qui était. Mtape ça qui mai. Mais bosi bokolé. Bino moka bengo comme c'est le romo bez bezango na ebite nzambe na bible. Bosa ba bez bozwa nini? Na minito wapi msu ba contacter ngai na minito ya manganga makambo. Na tumba fâché wana. Ah, ya. Et mise à plan des ateliers soit to kumisi nzambe. Soit c'est le rolobet to vandi tranquille. C'est pourquoi lorsqu'il y a des actualités, oh et bimaraka na ba butu mo beton mo boy. Na lingana to attendre no yoyo ka rotala ndenge nini to analyser to se poser peut-être ba question. Ba ba makamba ya refinga peut-être na ba commentaire na c'est. Buzz. Bo exposer les bisons de moi si tant on a un problème. Oh ils sont très sensibles. Ayo ko contacter yo. Appelle sur confiance. Yo le rôle la question bolingo PC litoi. Et la question que OPC makambo eza évangile selon yo parce que bozala baronkili bino bino bolingo za raté. Non. Yango te. Somo que niveau conseil wana ko raté benga mtu mususu. Exemple, ngana ko marié te. Marié mo yo putu na ke ayo OPC nga conseil. En tout cas, place musu bina makantina e kangami. Na boule ah, marié ni ngana yebi oyo pena za rapena poser. Ah, mami kangudi. Poyena tonton Yves en tout cas, mbala, bavanda masolo. Te mami kangudi te na mona ke non atapa mon vieux Céleste à Makou parce que yepé apparemment na bolingo na bango na maman Sylvie bavanda tranquille. C'est comme ça. Donc ba yo tous nos conseils. On a matière, on a maîtrise, on a l'autre côté. Mais tu te permets quand même, il y a ça me conseille à bientôt. Oh, il y a un peu qui a bientôt. Pourquoi? Beza solo, hein, et ça film au salier kangi, et talami commentaire à kitoko ba tout ba précieux, ba tout ba pesi ba point de vue na bango na nenga bien en majorité. Beza solo na artiste comédien wana. Beza solo quoi peut artiste comédien pardon. Aujourd'hui biso pena trophée moko to nima ki te pene uti soka Afghanistan e bien ba ciblé. Beza solo ya net nalo ba minto la film est la fille de son père. Malgré Ebima qui premier était. Nous avons quand même sélectionné parmi les films, il y a Kitoko, il y a RDC, non, il y a Afrique. Bah sélectionné les films africains, il y a les films Nigeria, bah sélectionné qui pardon, bah film il y a RDC, il y a Bisso, il y a Brazzaville, bah juste quelques films. Dans les États-Unis, bah organisé dans la bango. Mais la film la fille de son père paie Ezaki Nakati. Beza solo yangwana. Beza solo yeli biso diplôme moko organisation ba tumoko bo songolo pakala Nigérien moko azwaki ngazaki 3e ngazaki 2e ngazaki 1er Beza solo yangwana moni ba fali pour faire rigoler la musique des arts tant to beta pele masono to beta ngona esengo moko boy Beza solo yangwana bino beza za pondo na ke na kata kasho oui ezaki problème mais c'est un qui comme ça on peut na niveau ya ba buzz. Quand on a les besoins, on a mis sur 2 semaines, sur 6 jours, sur 1 semaine. Et si les tcha. Bon, créer sounin. Bon, là, l'occasion de gagner violé bino na musique. Bon, bani na défi bilo na bino. Ton la ligne mbal na bino. Pour bino comment créer ba buzz na. Bon, on est à mon ali kambo eza yangote. Ça fait mal. Théâtre bo ke wapi. Nzambe nanga. Président Masumu. Président Duche Kapanga. Président Losanjo, Anna Losanjo, président Losanjo. Président, je ne sais pas s'il est président en fait. Responsable, il y a bon moko. Et c'est Christian Choga, bande de
couleur. Ça quand maman est président bon moi il a commenté na mona. Président Molayi. Ba président de l'association. Maman Marie-Hélène Lota. Apparemment la génération na bino c'est bon. Génération ya bano ya bandeko na bino bana na bino besoin encadrer bolingo ezate na ndenga solo ba komo bimisa ngoti na misa bato bozwa moyen bo encadrer bango. Ata na ndenga théâtre ka terre. Bopi on va conseiller même dans la ville bango privé. Et tamboleza bien te. Si tu remontes pena ba kenda ki comédie na comédie ba kenda ki ba tuba nde bambeli. Pour bana ki boso ya kotongana. Botongana et comme il est malade to comme nous on rampena na leki na télévision na olo ba pena Nancy ba selo moni yo faut pas tindo ka place boy. Suku nango ezapena to tuoni bambeli na misa bato boka biteni mama sasa na misa bato. Bino ba éducateur à masse. Na ebité ba film nini pena moto ozui courage ya olukoma be pona ndeko na yo film nini oyo rosala o sélectionner ba acteur na courage nyonso po ote ya bato na diaspora. Na ebité ba film nini bokoma par rapport à bino mo bozangi bolingo. Film nini bokoma. Oye roya eya tant sous. Même film ka ezaki na mo ba titre mo malgré ezaki na mo kaloka mabele par exemple. Ba décortiquer mabele. Tata moi si mutema mabe. Bo sentir ango, bo moni conséquences. Mais ba film alelo na ebité pena film ni hôtel parce que nandenga yo mo komi film yo moko tu vas te retrouver dedans dans la vie réelle na yo. En tout cas, bande artiste to koloba yango te pona to koma na ba guerre na bino. Déjà un artiste o azaka na guerre na mutu o apporter conseil. Un artiste o ayo kaka ba fanatique na été. Un artiste o andimaka remarque te, o andimaka reproche te, na ebité na benga yo nani. Gouvernement na biso. Boko bloquer ba artiste te bo botel bangata ba carte. Miso ba mériter ma oza ba artiste te. Elle aura pas malongi, on faut exemplaire. A voter à bana catholique, il faut on faut exemplaire. Marambo tira ba titre ba film na bino, yango ba film na bino bosa. En tout cas, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Moi je me mets na place ya peut-être na famille ndeko fâché ka l'homme pe na batu mususu balinga na bango sa théâtre té. Mais à pouvoir bango le contraire, voilà les artistes, voilà un soukou na bande connaît écoute ya famille. Ba 2 mois ba 6 mois ba kuta na até. Maintenant bino bande ko théâtre chaque jour. Ko kuta na chaque jour baloba ni bolingo mata makasiti. Affection té moi na maman na mon papa. Mais ta sort. Bo créer ngo et comme buzz. Vous n'aimez pas ce que vous avez dit, na parc après séance élevée. Donc lobby, donc allez yo kuna au contenu ça be mission, ce qui est ba code des gens bolingo pe confinement, nza pas ça que mutati la kombongo pe Western Union pe e boya pe ko ça la télécharger la téléphone na yé donc on ça base mo ça appelle l'autre. Pour éviter la base on va lukela ngo pour na mbongo ou quoi. En tout cas, bando ba comédien bo changer. Bo changer penza et ate que non de fâcher kalombo na attaché de presse na non je n'ai signé pour attaché de presse ya comédien moi qu'on a le bango la télévision mais cette fois là je défends artistes et comédiens je pense pas tout balingara nouvelle tendance pas tout balingara plein des acteurs surtout spécial ngwende baby ke ngayo comédien na on a yamba te so likamo e koti na nini na ye s'il faut éclaircir on va éclaircir s'il faut donner mon opinion on peut opinion nanga voilà. Alors maintenant on va prendre l'élément, on va prendre l'intervention de l'artiste Fâché Kalombo. Tant autaki na kumba, mais va vrai que na lobara. Tant autaki na kumba. Tant azongi na ndako pena tali mupepa ndako. Oh enfin, na minto ngala ke kuta na no edika pen. Na kuta na colonel nanyo, na président nanyo. Nzamba salinga bolingo. Nani? Bo kanganga yaya. Voilà, Fâché Kalombo parce que comme ce jour dina mutu ka puze avant ni moka bi nzambe oyo nana kuta na collègue nani okuna nana kuta na papa nani na mama nani okuna nzambe panenga Fâché faut sa gêne okota mabondeli. Voilà, on va suivre l'intervention de l'artiste Fâché Kalombo.
après juste libération naé tant a commis la résidence voilà. Attendez un moment. Ok. Libanga lisui ndeke chakubo segate. Soke kwele liyo, joue kwele là-bas et barati. Donc merci vraiment na bato nyonso ko soutenir kinga. Merci na Fanny Katalea ya Fanny. La difficulté oyo ezalaki poussé par Batmoro ya libanda par rapport à problème tozaki nango. Mais je pense na famille yande ko mwasi oyo et posaki biso mibale problème à comprendre que Fâché Kalombo ana ba ennemi tala famille wana parce que dans tout cela j'avais compris que baba tout mitou ezosala et bamomoko je ne pense pas que nazo s'est tombé donc ba comprenant que Fâché Kalombo ana bitume belé ba mitunaki comment bato baza ba collègue à Moussala ba kozala na divergence ya boye ba bato yo problème eza ya bango te mais balingi ou doit se retrouver na place moko ya pasi oyo baza na affirmation ya eloko te donc yango moni nazo c'est toujours famille, surtout ceux qui nous ont remercié, bon, c'est parce que Baza Batoyo, compatir Nangaï, Baza Batoyo, tenir Ngambu Morobo et échec. Donc, artiste et comédien Tolingana, de Tolingani Teboye, Yamabe Makasi. Libanga lisui ndeke chakubo segate. Ouais. En tout cas, j'espère que Toyoki intervention il y a Ndeko Fâché Kalombo, c'est que je retenu un message Ndeko Fâché. Et ça que Libanga lisui chakundeke ko segate. Bino tout bwana ba défaut. Moi je préfère l'artiste s'abstenir na situation oyo ba personne na point de vue na bango te tant que mona ki moi flou mam to lo baté ke o lo balikambo to maîtriser te. En tout cas on a préféré tout et ça comprendre que dossier complètement flou non lo baté soit ta comme moi na maika non, si tu na kimia, nous en tout cas si na kimia, je préfère. Je me demande, tant on a tout dans la question, dans l'émission, dans tout ça, dans l'entretien, à venir à théâtre, parce qu'on a un niveau de régénération bolinguezate. Bandero ba yana scène bino. Na ebité le niveau ko impliqué ba ngona mitou. Bino la génération bo finga ba président na bino. Bino la génération bo traité ba to ba banda liboso na bino ke ba zuate na théâtre parce que bino bo jete bo zu bandaku to na nda sombi lupanga to tonga immeuble. Bino la génération. Pour na bino na ebité bo kanza lo kwani to ki ba Dubaï ke no bianga na zuna leki ba ninga nyos na yeba raté franchement. Nzambe bolingo. Ba président ba le songo ba kenda ba Suède. Hein? Na ba ne wana théâtre pe nam temamie na Suède Europe a tambol pe bamboka. Et ça les ka boudé mangobo. Et ça les ka boudé mbatasia. Mais le mon président ba le songo a tourner na ba mobiki ici. Na ba lianza. Aza grand ya théâtre.
Nandimite que na guerre bon nango bino bo maboko yamba bato bo na sima na bino relève na bino la bienvenue. Nandimite. Boroté la génération ya sie na bino nini bo préparer théâtre on a ndenge nini. Bo mga retourner sika moko. Film oyo utaki bisika boye ba changer ngo titre, ba changer un peu acteur. Bo tourner ka bo. Ya pas remarqué ba film mtu bete na mwana suma longa te. Era matali bo mais nani o kasi na film na lisolo na kuna yaza ki papa nani o ya kuna mama nani o. Bo tourner sika moko. Nan pena ko za courage lelo. Que film na nga yango na salaki. Na ko tika ngo na A+. Bozala na manager te donc yo mo courage no quand même. Que ko tika ngo na A+, soit na ke tika ngo par exemple na Canal+. Na ko ngo sponsor peut-être ya Western Union. Pour on va partenaire na biso nouvelle tendance, on entend ba kombo. Aussi pena nzonzingo yo salaki o tela biso total ki pena 100,000 vies. Quand même nous auquel que un sponsor peut être na Canal+, auquel que un sponsor na telle place, na telle place, na telle place. Et Zara salon de coiffure à venir na bino. Et Zara boutique d'habillement na quoi na bino à venir. Pour bénéficier na mbongo ba œuvre na bino comment au moment où bon ça marambo bien té. Tolo bango ta bongo. Tango ça té tango comme premier reflet na yozali normalement de la 500 na Suède. Normalement na 300 na Belgique et Sili. C'est bon trophée na mutu les a raté. Diplôme ils a raté. Ils a raté. Musa na bine tambo na otena ki ennemi. Bongo te couleur basel. Et tambo la te pas tinga na ba na kangi 70 journalistes ennemis. Non c'est émission na ngamoko. Na invité na plateau na invité ngamoko. Non ça pena des ça pena sur la na on kate pour ils a rappelé la monde. Mais bino ba politique ba comment tala yo le bisaka tam susu Naomi Barcelone te bon écoute na film tam susu ya Fleur Bango bon écoute na film ya Léa Ndaya bon ça se connaît ni sembla en tout cas moi pense que cette décision moi je préfère aussi na lingara yote. Il faut pas être lâche. Il faut pas attendre occasion pour se présenter na kelena étouffé l'or on a bimisa on a bandé mon non. Na lingara en 2019 na oyebiso. Soit na telo ba distance au comprendre que to lingara te abi gestes barrières. Respecter les gestes barrières. Confinement. Quarantaine. Oyeba pela ke ngana attendre soin nzote mais oyebi ke ngana skele ou ezala déjà. À la place na ko bengo mona maman nanga na moment un problème ngam no ke ko pelisa moto na senase. Yango na raisonner ce qu'on le temps sous na tango ba fisto ça essaye na ba procès na bango bozanga na ba courage sur la kimité na ben na binoté. C'est qu'il y avait des artistes comédiens ba kena ko étouffer ba dossier d'artistes comédiens mususu ezaka na ba kala ba prison ba parquet. Pour tourner apparemment comme on est des Sansoni. À l'époque tant des Stoni. Allez na suko na ngoto les questions de émission té. Vous êtes découragés franchement. Vous êtes vraiment des audacieux hein. Rakino ya bini bo mettre on te le robot bo traiter le rabat amitié et bon on a presse baro kanga loso et quand ajouter la Kinshasa ba do ya fu ba ça c'est nous les alifs ma pesai donc ba stratégie c'est belé à le moment na bino oh là là en tout cas merci beaucoup ça a été un plaisir d'être avec vous de passer ce très bon moment Nabino je pense bande obobenga ki fala mito di lobela ngope. En tout cas, information dans claire et nette. Nous avons dit à Libanda, conseil européen de fâcher qu'à l'homme. On a conseil. S'il faut, tu peux qui n'a privé, tu peux t'en mettre dans le public qui paye. Bon, comment tu peux t'en mettre conseil. Entourage, ceinture. Nous nous faisons Nollywoodité. Et après Hollywoodité, nous avons. Papa te retourner pese belé. Mdo sala mabe ya muta musikate ya muta pembeni. Je me demande ba site monsieur zakate ka site ndako na. Beaucoup de discipline ka film eza yo yango kana mto sala ndako na. Mnamtalu ka ba site na
C'est pour ça que tu es en dehors et banda qu'on a bien. Pour mon doyen, tu es même qui si oyebete. Bamingi bakanga bango, même ne bapoto wana bakanga bango. Oka batu bakoti boy. Ye mon camarade na tie drogue na katanda kuna o. Mais yo yebite. Aye mon pe kam te beng basoda, ba yo kanga o. Pour nini ki mote mama be. Mutu nyonso te amutu akota ndako. Mutu nyonso te amutu akota ndako. Na ba télé réalité pe le ki ba problème. Misu ba ke ko beta ninga ba virunga kaka pour la télé réalité parce que ndako neza voilà ta comme papier peint, ata comme télé à 55 pouces, yé le roi à la télévision ko tout ça dans la télévision mon qui et quand il rankine. L'artiste est commandé pour changer ma comportement. Tole alors l'état. Tolemba lo mam na binoté. On est l'état là na olemba aussi vite dem tolemba nga. Tolemba te dans 5 ko mam na binoté to loba kaka parce que c'est comme ça. Toloba. Tolemba binoté. Voilà, c'était l'Engwende spécial na TG Ndeko Fâché Kalombo. Je remercie tous mes partenaires comme je l'avais dit au début. Au bâti Karangate, confinement ou confinement te dans bras. Ba billet faire na partenaire civilisé et ça jamais confiné. Ba billet faire hein? Un partenaire civilisé. Et ça jamais confiné, n'est-ce pas Jordan Panzo? Billet faire ça confiné à partenaire civilisé. C'est comme des tibarene kabassé de booster son excellence. Billet vers jamais confiné. Banana Ngabe depuis la France. Nana Ngabe depuis la France. Donc quand est spécial à toi, je vois également les grands Saoudiens. Aux grands Saoudiens, il y a Zanenge. Quand il promet, il réalise. De la manière inattendue, le grand Saoudien, Michel Lemvo, depuis 0041, le grand Saoudien. Moi, je confirme. Parce que mon propre à confirmer. Donc, il y a la couleur, c'est le côté de ma copine privée, Tété Yondo, depuis la France. Tété Yondo, wana yangai. Ne touchez pas à mes ouins. Tété Yondo, ma copine, mon génération n'a ngate. Quand est spécial, à checker des louketa, yesko parle, le majesté. Checker des louketa. Alors, je vous aime bien, restez toujours connectés sur une nouvelle tendance. Je ne peux pas oublier ma tante Mamie Kangoudi. Là, on repose les cœurs de tonton Yves Mbala et ma tante Sylvie Wanazelara. Déjà, il y a papa Seleta Makou. Ne touche. Kuna ko aussi maraté désormais l'état déjà est pas marambon. Voilà. Je vous aime bien. Merci pour la si vous avez besoin de commentaires. Surtout la CGNI, la proposition, ma ramounion, en tout cas, autour d'un bactère, la prochaine mission à Bisso. Déjà, na sewana okoko tikamona commentaire, le numéro qui est là c'est pour vous en tout cas. Vous contactez Bisso s'il y a des suggestions à faire, s'il y a des propositions, on est là. Ma nouvelle tendance toujours pour vous servir. Je remercie la grande équipe technique couleur Bassel et Jack Bauer nouvelle tendance. Je vois également Jordan Panzou et Gédéon, merci pour l'assistance. Et encore une fois, clin d'œil spécial à notre coordonnateur, Alain Dele. Voilà. Je vous aime beaucoup. On se retrouve à très bientôt. Toujours dans le même rythme. Il y a plein d'acteurs, comédiens et Zéa Bisso. Allez.